tout ça pour le moment mais tellement on a riposo ko sumba na moke mukito kufa kana sumbi na libulu ya moto akufa ponga pe na moi babongisa nde cimetière ya Kitambo poto vota ki pamba te tala lelo to yeba cimetière batata na biso ezomona te ebungi bungi quoi exacte ce que boye bandeni o tomba papa bino peut-être yango pe o to nya tomba papa biso met moi to yeba exacte pourquoi exacte problème des awana Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala combo. Solo tesia pola nalingaki nasala mwa eloko moni tellement nga namoni ke eza mabe nalingaki nafika me naza ena kofika nayebi ke lemo bato baza bazotala biso la journée ya lelo bayebi ke eza journée na bango journée de parrain de mort bayebi ke tokoya bao mpe misu bakoya te me eza journée moko eyebani bon ba oyo batikali na bandako na oyo bayebaka mokolo lelo te eza bien te il faut batiango na motu bacimetière ya bandeko oyo bakenda il faut baya koswanya bango tomonaka bamindele na cimetière eza na banzete mpe babongisaka yango soki tozongeli kobongisa bacimetière ebike biloko mibale ezalaka eza mabe na malamu soko oye na mabe mpe nde tolobaki kaka ke toza na cimetière toyaki commémorer journée ya bawei oyo tobengaka Toussaint toza awa sikoyo na cimetière ya Ngambu toutaki na cimetière ba musulman toza na cimetière ya ba chrétien yango tokutani na ndeko moko tokomeka kotuna ye ba question topesa ye mbote ndeko tokuti yo na cimetière oyo kosala nini bon nayaki mpona nayo bongisa sinene tombo ya papa na ngai akufa depuis 2015 bon toyaki na bandeko na biso depuis tobanda tambola don pasi depuis tobandaki depuis toyaki soki 10 heures depuis toyaki sikoyo toa déjà ba 13 heures tomona te bakunde na nini nolobi 2014 bakunde na 2014 5 ans yango oyo mais cimetière tombe ya papa ezomonana te tomba papa emonana te est-ce que tango bino yo tango bayaka kokunda papa ozalaki oui nga nazalaki mais ndenge nini okoki kobunga place oyo bakunda papa bon entrée na yebi suite que naomona ba makambo ngo naomona trop eza changer makasi papa biso le toyaki tokotaki mo batumbo zaki pe ezali nango ebele mais comme le rendez te komi le loté et on doit que espace yo tunga to na kanga que espace même komona le na ki naomona ko na ko pa ko tunde place ngo to souté donc so to landi bientôt le baké tombe ya papa bungi tonga papa bungi
sikoyo mais ezalaka na nini na bureau oyo ezalaka ya kokunda batu bo consulter bato basalaka wate to pe na bureau te batu boye ba numéro et puis na endroit oyo bakunda papa bon tokei kuna mais selon les totuni ba biso mutango akimi na ye bato belé ba oyo réclamer wana batom na bango ezomona na te akimi na ye charge atiki bureau libre sikoyo tant que bino boyaki po bobongisa tombe papa bo monite bo sala nini bon ngana osenga neti na l'état soto talinde soto kina ba nécropole ana tout monde a tchaka tom chaque année ba année na année ba ezan bisika nangu parce que neti biso to ba 2014 et 2015 plutôt na bata 2018 ba esika moko na bata 2019 ba esika moko na bata ya ba 2004 ba esika moko parce que finalement to yeba na oya biso na ndenge ni po soto talimi ba tom ngonyo zara presque ba ndenge moko oba misusu boya boye kwa ezate ce que boye ba ndeni o tomba papa bino peut-être yango pe o to nya ta tomba papa biso mais moi to yebezate po kwa ezate problème des awana faut ce que c'est ngasko faut moi ordre zala bato ane boye baza bisika boye bato ane boye baza o soit so ezako ba nete batali par lettre na lettre donc bana ati na z ezan bisika nangu o bozwa facilité ki ata to nani tomba zate esika o ezesika lettre boye Toi facilité au monde à tom na biso ke o ezake dona ne na bato akala na bato ya 2019 na bato donc bino nyoso bose sika moko inutile au monde mutongo eza moi passé ça va merci OK merci ndeko tiyo tomoni ya ozo sala ni tomoni ozo teka ba cigarette eloko pesi ngaka na taka ba shimbo parce que na ki banda 8h nako luka grand frère nanga dayaka akufaka na 2017 do banda na ye na tamboli na luki na moni nanga te epesi nga kuna kana na mbongo na yakina pona soma block ba bongisa ni na pe nanga ba shimbo oteka nanga po banda na banda 8h mais zaka na service moko ezalaka oyo ba komaka ba numéro ya batu na ba cimetière okutani na bango te pona rotuna esika bakunda ndeko na yo so tuna soko tuni ba biso kende kuna banda na banda kende kuna na ozo nanga solution te siko no sana. Merci Ndeko. Mbote mama. Mbote papa. Mama tomoni na cimetière wa oyeko sala nini? Na yeko luka cimetière moi na ngai akufa banda 2016.
banda 2016 banda na yaki nazoluka na monite papa nazo mais service ya bureau ezalaka oyo ezalaka banotaka banimero ya batu banotaka banimero ya batu et puis bato mpe basalaka awa bango mpe bazalaka ke soki oza na esika moko te bango nde balakisaka okutani na bango te nakutani na bango mpe bazokoluka papa bazoluka papa na suki wana na continue koluka kaka mpona mwana na ngai papa na suki wana papa alubaka nga nasaka buluka mpona obongisa bawa naluki tumba papa nasala mosala ya quartier kobongisa bato bamatiti ma quartier 500 tamo 200 mo te nazulu te mais teke bawa bani nayedeka mwa sala mwa bien eketeka mpo mboka na biso possibilité ya bia te babongisa suka mboka. Mbote papa. Kombo na ngai Rodrigue Ndamba. Bon, na ye na cimetière Kitambo po na ye kotala noko na ngai akufa depuis ba mikolo. Bon, esalaka mwa bia kokutana na bandeko mpe bakufa ata tokutana na boye te me na molimo mpe fo tokanisa bango. Na cimetière bandeko mosusu bazo plaindre batombe na bango ezomona na te. Batombe na bango ezomona na te, ya bino emonani. Bon, ya biso emonani po soki emonana te ermo eza négligence. Omoni so bokufeli mutu ngelo bateka fo bobwakisa mutu ngo po akufi na ye. So bokufeli mutu ermo fo sala pe ma suivi et ça a été le jour le premier de boya ke boya lukandrote. So jumo wa mo ta libre même dimanche même boko kundande ko na bino mo quartier ko beta pe ma tour oye po tali pe ndeko na bino wa o bande bunga yete. Donc à chaque fois yaka awa to ezaka pona lelo le 1er août journée ya commémoration ba we yango yo ko ye. Soki na lobi ke na yaka awa na ko ba ke na kosi. Mais soki na zimwa ta na betaka tour soki na yaka te na ngala mona pende ko na ngai te comme na moni ndeko na ngai na moni noko na ngai yango pene esenga ke oui photo pesa bango moi valeur comme un jour na bango na ki même sala na ye ko pesa ye moi valeur na ye talaka gouvernement ba ministre ko ba sanité ba tebele ba sanité pour na journal lelo pour anité to atala tande ko na bisa kufa na po mais état ya cimetière Kitambo na tant que biso yo za mutu est-ce que te pona cimetière pena cimetière Kitambo pona ngai il faut l'état lukela ngo solution omoni place bazo kunda bato na cimetière bazo bana français faut respecter ba ouais faut respecter bato bakufa oyo ya biso to mona na cimetière Kitambo eza ba aventure po to mona makambo sus bazo so ba otila biso ba numéro ke mutu boye numéro ndeti numéro noko nanga 77 bar 015 mais toya to mais tozoya mais tozokuta ba numéro wana do mystique okoluka numéro na ba otinda soki wapi ba otinda wapi batu basala la cimetière ba bikuta même pas ba numéro ba tunde bakunda des heures des cimetière ya Kitambo makasi l'état a eu que solution ou bien ba banda ko kunda batu bien ba stop na cimetière ya Kitambo Félix Kisekedi to vota ki yo po bandama social les ara teke photo bandara kolia social les apega teke photo sala kabo o nya so to sala les na kancha social donc faut au sala effort au bon si biso makambo a changer l'émission soki dara na président ya cimetière soki dara na DG ya cimetière soki dara na nani ya cimetière soki dara na nani ya cimetière donc a changer l'émission batu na cimetière awa a changer biso bata cimetière bati biso ordre na cimetière eza na désordre ya makasi ndeko etant que ndeko Rodrigue ouais Rodrigue Ndamba kozala bandeko ebele pe bakoza libanda ya mboka bato nyonso baolanda yo na libanda ya mboka na ba pays étranger po biso balandaka biso partout nini yo koloba na pona bandeko nyonso baza libanda ya mboka oyo pe bayebinga o bayebinga te po biso toyebi ani sur internet kande yelega na internet be biso pe tona ba site na biso mike internet à part yo ndeko ko publier biso nga pe na rose ngo na ndenge na publier bandeko ba libanda mboka pe ba aider biso
bazelaka te ko ba désordre kende basali banda mboka nde bamonaka mboka ebonga mpona désordre te baya toluka solution ya mboka na biso solution mpe ezaka te ke ofoka tobimisaka o président soki peni te solution eza makambo ebele kobongisa cimetière eza deya solution mpo soki bawei baza na place ya bapema ya bien te biso mpe bato boye tozala bien te mpo bango mpe bazalaka mpona bango mpe basambelaka mpona biso mpe yango tosambelaka mpona bango donc baya tobongisa mboka na biso mboka ezalaka te ke ofoka tobisaka toyoki nani bokende nani te atoza moto anani oza moto anani boya tobongisa mboka na biso. Ouais, merci pour la journaliste. Mbote papa na ngai komo na ngai trésor niao Poro niao grand chofa bon na kitambo na ngana kende nsele po ne nsele koto pena bateka mabele pa papi piana po papi pena cousin na ngai quoi na micho na mabele na ngamu toteka bilembo président bilembo zo pena imanja muntu toteka pena bilembo nde oteka na sele bambu awa na ye etake grande sœur to vanda na place moko na matete nde to kufaki papa to kotala to longola matiti ya papa na ngana kene nsele babite so okay na ngaka pona noko na ngako kongemba abetaka guitare yemta forma ba cheri mo grata na banana mbangana tunangana lega kuna mutu boyaki koluka awa ne bato bamusu bazobongisa bomoni cimetière na ye bon mutu toaki tomoni te mais mère sœur atindi baleki baluka to ngwena nupete toza pour le moment mais tellement ngana kiposo ko sumba na moke mukito kufa na sumi na libulo ya mutu akufa ponga pe na moyi na kati ya bato balobi ko respecter ba wey yo sumi na libulo ya mutu akufa oui il faut respecter moyi teza bilaka mabete ezaka bilaka mabe so tamona koma oyi na ndenga mabe toza batu totamona mokili to votaki to lobaka mamba votaki so mamba votete poso to votaki kasi mboka ngozo bongo yeke nete baba konzi botikela ki biso yo so mona libulu bilo so za libulu to ko luka mena sumina libulu to ko luka mais libulu to ko luka to mona ngote ba tsheli libulu yango pesa nga posa ko sumba etaka na na kufite na sumba ka so pela na mutu mabe mutu na kufa ka zwanga ile kwa na sumbaki. Merci papa mama yo ko loba nini mama yo ko loba zani selon nga zoloba babongisa nde cimetière ya Kitambo po tovotaki pamba te tala lelo toyeba cimetière batata na biso ezomonana te ebungi bazobakisa bango likolo ya bato bakundi bango ale babakisi lisu baluka place musu bakoki kokundaka bato limbisa oh mama honorable Nero Mbungu mfumu abanga moyo matete qui s'en soumet tozana selemba on appelle ça Bon, juste bonjour papa. Bonjour. Kombo na nitoko yeba kombo na yo? Kombo na Bayoka. Bayoka nani? Bayoka kaka ebele Bayoka nani? Bayoka Mbuta. Bayoka Mbuta kota la caméra. Oui, to sepeli to moni bato ebele, to moni pe Bayoka. To ebite Bayoka journée lelo kolo bala biso lo bala nini pour la journée lelo? Journée lelo elobelaka jour ya bawa. To salaka na souci ya bandeko ebele o bakufa. O bakufa eza journée na bango to sepelaka pona bango to bongisi to raisonner to sali ba cérémonie to vandi to tali bandeko bakenda référence to kabwani oya komeleza to melina baninga après to kabwani siko papa Bayoka pona nini suka kaka na komela pona nini fobo ya kaka na terrasse bon omoni toza batu nyonso ya mukili to akutango na mukili
eloko oyo tokomona yango ya danger eza te ato tongi baimmeuble suka na yo kokufa toza batu quand même faut mpe tosepelisa nzoto po etangama bongo eza makambo toperda ebele bamama bakenda totikala tozalaka na bakere na basusi mais eza kaka makambo fo tomela tobosana makambo mosusu eleka. Ok, la sepeli mingi papa, mais moi suka pour la journée à lelo pour la ezanini. Bon, moi suka pour la journée lelo en tout cas na sepeli référence bandeko to vandi to tali ba oyo bakenda to raisonner to saka batu to koleka. Ntaotika seko na mukili azate po ezanzela biso nyoso. Lokolo ezali fête na bango to sepeli si bango to pesi bango ner po eza makambo. Eza nzela ya biso nyoso. Nasuki wana naza susu na makambo ya koloba te. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka ezalaki ndenge toyebisaki bino ke tozosala interview par rapport ya journée ya oyo tobengaka Toussaint lelo toza le 1er août toza wapi sikoyo awa toza na rond-point Sakombi esika bandeko ebele oyo bauti cimetière bauti kobongisa batombi ya bandeko na bango baye mpona kose réjouir bamosusu bavandi bazomela biso mpe toye kaka mpona journée yango na yango toko remercier baoyo nyonso bazalaka wana mpona kosoutenir mosala biso tosalaka mon DG mon papa Lukman Moudinguma le vieux consul Kibadi le vieux Babi Mboli ya Moustapha Kobange bandeko ya cimetière ya ba musulman baleli mwa mingi balobi ke bazalaka impayé balobi bazala ba problème ebele basalaka mosala eza ya bénévolat mais batu basoutenaka bango eza te tant que musulman ya Moustapha Kobange na lancé message pa na yo na ba musulman nyonso o bakolanda partout dans le monde entier basoutenir bandeko basalaka na cimetière et puis na koloba na l'état na biso botala état oya cimetière kitambo eza nango ba tombe mosusu ezali ezomonana ba cercueil ezomonana vraiment eza malamu te to respecter bawa na ko continuer na mon vieux Babi Mboli HM Henri Modogolongo Tisa Stemai Kaluji Konde Petit à moto toza na base Ravel Boenga Emmanuel Moussa Fukorega to Saki Olingi Atala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otala